peuple congolais bolindisaka mpona voi na ngai va ekili na mobilisation toloba boye mpona bamédia na biso bacongolais ya belgique ekili aza bapeuple congolais ekili tofuti basangaka toujours balinga toujours bongo efuti mbongo ava kofilme appel à marche comment mikili epesi biso rendez-vous na hotel ebis na gare du midi kei na gare du midi comment mikili eye te comment mikili elobi bobongami comment mikili eye te tosali appel 4 fois na comment mikili essaie de chaque mbongo poso tobakutaki mais tomoni comment mikili appel na biso na journal lelo tozomituna soko mo mikili pouvoir en place bajour mpona pouvoir en place ebe komo mikili eza olobi fotofuta mbongo tofilme biso bakombate tosala appel à marche tofuti mbongo mais tobengi ti tomoni Jacques akangi telefone na ye ekomi kobenga Jacques arépondaka lisusu te andima lisusu te ti lelo manifestation eleki na kotuna boye komo mikili sasa mpona pouvoir en place oubien komo mikili ezali kwa peuple congolais soki nga makasi yango lelo nalobi te komo mikili na Jacques Kabemba il faut changer bapekisanga na komo mikili bato ebele napekisaki tika komo mikili pouvoir en place natiaki confiance ya komo mikili edecevoir ngai chef nayebisi yo nandekono Kabemba na kati ya Canada ngai mama Kabina odecevoir ngai appel à marche on a payé vous filmez l'appel vous n'avez pas accepté bonité vous avez côté peuple vous avez côté pouvoir naye mpona mpona bino te esali ape mpona yeba bino bakozala examen de conscience boyebake bozali côté peuple congolais obe bozali côté ya pouvoir boyeba kosestitue bino moko tofuti boye te ngai lakisa peuple congolais parti otofutaki mais Jacques tokobenga ye esone ti na réponde tia komokanga tio téléphone soki yazeli mpona pouvoir Jacques oloba te ke oyo bakongole balingi na belgique bazoatake yo non yo ofo mituna ozali ngambo nini ozali kote nini o mituna yo moko soki ofa mpona pouvoir en place ekokende yo kozala wati alors j'ai la colère nana kanda mpona kongo mikili mais mbongo na ngai il faut bozongisa yango ezali mbongo ya peuple congolais bakotizaki tous les combattants ont cotisé pour payer cette facture nasengi na bino na gentillesse boluka bobenganga boza nimero na ngai bozongisa mbongo oyo tofutaki mpona filmage na bino so boboyi on s'en fout on a plein de médias na diaspora oyo bakofuta makambo je vous tiens allez oye je vous tiens allez je vous ai toujours défendu mais cette fois-ci vous m'avez déçu voilà message de mes amis Ingeta bakisa kaka muke que soki ozali commerçant il faut servir apesi combattant soko yeti esekaka nini esekaka procédure assurance on s'excuser mais yo on s'excuser te ateko moko te pousse mama salo bino so ko to vai koloba oyebi soka kana malembe
yaka korembourse mpe yaka kopesa biso explication rembourse ingeta ana mbongo arembourse mbongo toza besoin osomisa mbongo parce que bapreuve ezali opesi kofuta ye mbongo na yo ezali ce qui est à lobby nomemi preuve parce que ça manifestation nomemi preuve que j'ai la preuve comme quoi nafutaki ke Congo Mikili tobengi ça fait 1 mois tomobilise boketu tomobilise tous les combattants bazali d'accord pour faire la paix eli Congo Mikili eboko bofilme ebisa biso ezali ntango nini. Moi je vous dis la vérité, je vous ai toujours défendu, il ne faut pas jouer avec les gens. Voilà. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.